Bokoto, 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 Yakolobe ezali mingi, Yakopanza nteke ezali mingi, Yakosolola ezali mingi. Alors, lelo, nakanisi na yelibino, une petite analyse vraiment kozala subi d'émotions, plein d'illustrations, beaucoup d'exemples, et puis pourquoi pas citer quelques noms de gens qui sont vraiment un appel et émission yo, pour ne pas dire que ekozala nango émission mogote oyo eko blessé bato. Mais sauf que les Congolais sont très émotionnels et puis bon voilà, bah c'est pour ta vérité te. Une vérité reste une vérité. Yoruba nango le grand mopao lokuta et yaka na sincère vérité et yaka na escalier kasi ekomaka et pelisaka mwinda bosolo et monanaka. Alors, on va faire une petite analyse de faits, voire même de comptes, si vous voulez bien. Il y a face cachée, il y a Alia na Amida Chature. Pourquoi j'ai choisi ces deux femmes? Parce que Basimi Baloyo, Baza, na ba lien très vraisemblablement ndenge moko. Basimi Baloyo, Baza lokola ba mapasa. Bokotu na ngana ndenge nini, vous aurez des réponses na kati. Il y a Nteke Oyo. Alors, tokopanza Nteke na biso na malembe, toyeba mabomba minini ezali na kati. C'est super important. Alors, lelo, excusez-moi les gars, vraiment, na moni batebele balobako Oyo, ozalaka toujours pour Koffi Olomide. Koffi Olomide a foutu yo. Non, nazala pour Koffi Olomide. J'aime la musique de Koffi Olomide, mais lui-même, zamwa pasi pona lobela mingi na ye moko. Voilà, ye moko na weko lobela mingi mingi te. La personne de Koffi vraiment m'intéresse moins. Mais sa musique, vraiment, et sa musique est bercée, ou tabomwana, est bercée presque la majorité à la génération nanga. Hein. C'était une musique douce, musique douce. Et to bandeko quand sa musique wana et bandeko bala na la personne de Koffi Olomide, mais rien du tout. Koffi c'est un autre personnage et sa musique c'est une autre. Voilà. Donc Koffi Olomide a libala te na musique naie. C'est pas l'homme qui vous chantait l'amour, qui vous chantait la femme, qui adorait la beauté de la femme africaine, qui est au bino bomonaka. Et ça y était. C'est juste un monstre devant vous, voilà, un monstre, excusez les termes, mais voilà. Ba terme on a utilisé une émission yo ezali pena approprié. Ezali pena ba terme oyo esengeli mbote na mama Christine. Alors pour en commencer, na couper sa mbote na bana mai na nyonso depuis la grande ville de Calgary, Richard Mayemba et Doyikwa le procureur balobi Ilondo Blaise Ilondo Blaise Mafutol. Bana mai na ngai madilulo ngange bambote ya tro vient nga Samu Yula Mwanda. Oncle Blanchard, Betu, J.R. Molicho, Moninga ya Pichu, Diantsango, Rio de Porto, Kololang. Donc, Banamai Bozali Belé, Joben Ekoule Wabi, na peshi Opembote. Donc, Banamai Bozali Belé, na peshi Bino Bambote, Bambote Mingi. Malheureusement, Eloko ya Kitoko e Umelakate. Eloko ya kitoko eumelaka te émission yo eza vraiment ya temps muke ezali premier épisode ya vie ya basi ya bastar donc ezali premier épisode ya vie ya basi ya bastar nakanti bomi tunaka mingi bato baembelaka bino bolingo bato bayaka ko chérir bino bato bamemelaka bino paisement du cœur na loyembo qui sont leurs femmes. Basi na bango bazaka banani bo kuyeba ke na ko tia moto moko te na mopanzi ou ezali premier épisode ya basi ya bastar to bandi lelo na Jubem Piana Koffi Olomide Batomi Baloyo ba ex na bango lobi tokoya ya Fali Ferregola lobi wana tokoya na Didier Lacoste lobi wana tokoya na Adjani lobi wana tokoya na Tokobanoyaka na basi ya ba musiciens Madilu, Franco, qui sont les femmes de Franco, qui sont les femmes de Rochereau. Tokobanakoye la bino ma solo pour vous comprendre
bato bayelaka bino douceur na loyembo, bato bayembaka basi, bato basheriraka bino, bato bamemelaka bino peu du cœur, bato bamemelaka bino monde moko boye, vie na bango quotidienne, na kati ya bikuke na bango, bafaka ndenge nini. C'est hyper important. Na États-Unis basalaka yango, na Canada basalaka yango, na France kutu kolobate basalaka yango, balandaka pe vie ya basi ya bastar, bayeba oyo azali nani, lelo mwasi ya Macron, Brigitte Macron, azane loko akoyi kobomba te, nyonso eza na mpole. Pourquoi pas biso ekomeli biso tabou? Baloba bo awa kosimba te ngala kosimba. Baloba bo awa koloba te ngala koloba. Na longola bino na d'abord mentalité on ya bo congolais. Alors très chers amis, chers compatriotes, na pesi bino mbote mingi. Itumbili na pesi mbote mingi, na pesi bino mbote mingi, Bosenzo Henri na pesi mbote mingi, mbote na bino Bokechua Yambo na pesi bino mbote mingi, bino ba ebozwi libaku ya kolanda ya bino ndeko Google. Alors, tobandina na histoire ya Alia. Alia qui garde toujours le nom de son mari, Alia Olomide. Parce que divorce wanezana nous consommer, il faut qu'on se le dire. Divorce wanezana nous consommer, divorce wanezana maboko ya Kofi. C'est à Kofi de gérer si réellement Alingia Kabwanana Alia et zala na Facebook te, et vous allez na TikTok te, et vous allez na Instagram te, vous allez na Twitter te, et que vous allez devant un juge d'instruction, yazuba vokanaye, yazuba vokanaye baye, s'il s'agit ya partage ya ba bientôt ko kamata ndambo ya biloko, parce que moi si ya umele na libala, boko libana bana bakoli, s'il s'agit ya kolongola ndambo ya biloko ya Kofi ko pesa na moi si wane ko zala juge d'instruction, nde ako sala makambo wana. Mais Kofi Olomide était aussi malin. Aboyaka libala e salama na France. Libala ya Ali na Kofi s'est passé à Kinshasa parce que kuna boyebi bazuzi o ya Congo bayebi na bango kokata makambo te. Gain de cause à 90% et kozala na ngambo ya Kofi Olomide wana eyebani nango. Kofi Olomide azalaki très malin dès le départ ya makambo na ye na Ali. Mais qui est juste Ali? Personnage moko, on dirait l'ondende, on dirait Molili, on dirait Mwinda, on dirait Mwese. Nani vraiment oyo babengi Alia? Kofi Olomide a menti sur beaucoup d'histoires sur la personne de Alia. Concert moko betaki na salle na ye ya Oshwe. Inedoct a présentaka li solo na ye ndenge ni nakutanaka na Alia. Ezalaka na matanga moko boye ti ba ekokutana ba. Mais en réalité Kofi Olomide connaissait Alia bien avant que son histoire. Bien avant que son histoire. Pourquoi? Kofi Olomide fréquentait un monsieur qui est déjà mort, il s'appelle Ibertin Bangana. Ibertin Bangana c'est l'un des Congolais abîmé na grande école ya SAS à en France et puis qui représentant légal, il y a grande marque café coton, oyo biso nosto yebi esalaka ba chemise ya ba meilleure marque française. Et Kofi Olomide depuis longtemps, il aimait l'habillement, il fréquentait ces messieurs-là. C'est derrière ce monsieur-là, ne Kofi Olomide a sala contact naye na la dame Alia. Mais qui est réellement Alia? Alia est née d'une maman congolaise noire, d'un papa blanc. Bomoni tango akala basi mingi ya ba congolaise bazaki na ba pratique ya mabe. Et nga na tangi mingi na Gombe tozaki na ba métis mingi, ba milâtre si vous voulez bien na français ya ba belge. Tozaki na ba milâtre mingi na école. Mais soko kengeli bana wana, tu verrais que ce sont de mamans qui les accompagnent à l'école et non de papa. Parce que bana moko bakoli na absentéisme parental na part ya papa. Parce que ba mama babane ono sala bondumba na ba diplomate ya Gombe. Na ba commerçant oyo babane koteka na ba boutique ya Gombe, ba mama mingi, ba fille mingi kala. Alors, kala préservatif ezalaka na ngote. Basi mingi ba yebaka na bango ndenge nini ya kobomba nzoto te koboya zemi, non. La plupart ya basi babane kokende kosala makambo na nkuku
soki okengeli bana na bango ya liboso to ya mibale baza ba métis ba tata ba monana te. Alia normalement na famille na ye ba botami mibale. Ndeko ne ya mwasi azali mwindu de corps aza métis te. Soki omoni ndeko na ye ba kokana bilongi me azali métis te. Alia pe kana ye ezali ndenge moko. Mama na ye abotaki ye alingai komonisa ye tata na ye te po tata na ye azalaki un grand commerçant blanc. Ezali kaka zemi babotami Après kongbondama ba parents ya mama ya mwasi bake koluka mondele oyo ya botiaki mwasi wana. Bayebisi ke il faut zwa charge na yo mwana na biso azana no mwana muke obotisi ye il faut zwa charge na yo. Alors lokola azalaki mwa moto akamati moto abandai kozwa sécurité ya lopango na ye na biloko na ye a confier ye mwana wana ya mwasi Alia. Et de plus en plus mwana zokola na absentéisme parental. Alia n'est pas une femme bien éduquée. Elle a des troubles faits. Ba trouble ya mutu azanango kati na ye. C'est pas une femme que yo okoki ko vanda na ye 2 mois, 3 mois, 4 mois ndengozo kanisa. Zoé lokola cercueil kitoko libanda. Kati na ye c'est une pourriture. Excusez les termes mais c'est une pourriture. Alia abotami ndengo wana. C'est pas une femme bien éduquée. Détrompez-vous. Oh nyon soit ça la kawana. Pourquoi alobaka mingite? Mais c'est normal. Moto alobaka mingite. Moye bakati na ye. Ezate. Moto alobaka mingi. C'est facile oyeba bon moto na ye kati na ye. Boyete. Parce que si elle commence à beaucoup parler, bakoyeba la vraie identité na ye qui est réellement Alia. Et Koffi Olomide a aimé Alia, pas par son comportement, mais par sa beauté. Et je m'en souviens, quand on a nos Ndeko Liberté Bangana Zalaka, il nous racontait des histoires. Alors, que Alia Moko bitumba bandeko bundisa Koffi Olomide, et Koffi Olomide bandeko bete ma kofitine longi, voire même ko blessé Elisu. Wana Liberté Bangana ma solo abandeko bete la biso, et 2, 3, 4 personnes ba témoigner yango kezali vrai. Na lobi bien 2, 3, 4 personnes na France awa ba témoigner yango ke ezali vrai. Alia a un matériel. D'abord pour vous dire que Alia c'est une femme au foyer. Oignon so balobaka na bino azali avocate, asalaka na barreau de Paris ezama solo ya lokuta. C'est une femme au foyer. Atia kitoko na ye Angers. Tu m'aimes, tu fais tout pour moi, moi je fais rien. Voilà Alia. Oh nyon so balobako azali barreau azali avocate na baron de Paris ezama solo ya lokuta. Alia n'a jamais travaillé dans sa vie. Alia, c'est la femme de Koffi Olomide, le millionnaire, point barre. C'est une femme au foyer. Avant Naranandako, télévision, télécommande, manzaka, souki naye, mino naye, batubakoya, bakosala un massage. C'est ça le quotidien, il y a Alia. Et je vous dis, et loko moko botiana mutona bino, divorce Alia tindela Koffi Olomide, ce n'est pas, ils ont vrai divorce, c'est juste pour nous kebisa Koffi Olomide, ils ont kolaksaka Koffi Olomide, mosapina liso. Alia ne quittera jamais dans sa vie, dans son vivant, Koffi Olomide. Et loko wana botia na mutuna bino. Botia na mutuna bino ko banda lelo. Alia, et puis na koyebisa bino Koffi Olomide ko tigala ko signer divorce wana te. Si Koffi Olomide aza mobale, alingi vraiment divorcer na Alia. Aza mobale, lombe mobale, ndenge alobaka, ekwe moto ekwe bende. Azo avocat na ye, azo avocat na ye, aya même na tribunal de Nanterre, ba bengisa ba avocat ya Alia, ba ya ba signer divorce, na misu na biso ba caméra eya, ke lelo ba divorcer. Pourquoi? Ba asalaka yango te. Pourquoi Koffi Olomide asalaka yango te?
Vous savez, Ezaka a divorcité. Il y a des sanctions derrière le divorce. Ali a tapé fort et logo bino boyebité. Il n'y a pas seulement le papier de divorce où Ali a tindé la Kofi, mais il y a aussi des sanctions où ils ont sima ya papier wana. Première sanction, Kofi Olomide ko tia sou ma colonel nanda ko wana te. Deuxième sanction, Kofi Olomide ko susu ko embrasser bana wana te. C'est-à-dire ko koma 1 mètre ya bana wana te. Troisième sanction, Kofi Olomide a communiqué les sous na bana wanate ni par téléphone ni par correspondance. Pour bino bozo kanzaka ezali lettre à divorce inde ali atinde la Kofi Olomide. Non, il y a aussi des sanctions. Il y a des sanctions ezamba sanctions à ma casse au Kofi Olomide les lois là la raté. Je vous dis vrai, approuvé. Bateau nyonso bazali zinga ya Kofi ba koma ko remarquer yango. Nyonso Kofi Olomide azo sala o Sindi boyena boy. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi na zoe Sabino. Ya minene nde ezali na ngambo ya Aliya. Sindi c'est rien. Sindi c'est rien. Sindi a kotina na cour de grand thé ya makambo yo Kofi Olomide asali na Aliya. Il y a des secrets. O babenga ba secret familial entre Aliya na Kofi Olomide. Sindi a komina na dimension wana te. Tobeta masolo ermoso mo nazana na ngambo ya Sindi to sekio Sindi kitoko buena, mais ça sont des histoires, des encontres. On les a ba masolo pour agrémenter peut ça goût elengi na lisolo, mais il y a des choses sérieuses au bino boyebité. Le londe nazo bisabino pas seulement lettre à divorce né ali atindela Kofi Olomide jusqu'alors Kofi Olomide a kozwa styloté poachaka mokoloto signature ya pamba tilelo akokakate. Il y a aussi des sanctions. Mais dans tout cela, il y a effondrement. Il y a famille à Kofi Olomide. Famille yo yekenda sango. Famille yo ezaki lokoya bakardashe. E yebana. Del Pirlo Mourinho. Didi Stone Nike. Ali Amer Chef. Oh, ezaki famille à Mukete. Tucha mai na monogote. Ezaki famille yo ekenda ntangwa. Ezali famille qui n'entangwa to chama na monogote. Ezali kaka lettre à divorce tende Aliya atinde la Kofi Olomide, il y a des sanctions. Ba sanctions ya minene. Oyo moboti moko ko iko supporter te. Kofi Olomide souffre, le monsieur en question souffre. Vous savez que moi on a mobali der Pirlo. A wuto kokisa 18 ans, a commis majeur mobali. Et puis moi na mobali les kunzi à famille oyo Kofi Olomide a tchaka mayele na yenyo salobi yende mutako simba famille moi noyo. Mais il y a eu des soucis pour na moi na wana. Des soucis oyo Kofi Olomide azoko akubimisa force extérieure te pour ko protéger son fils. Moi na kotina libulu a se radicaliser. Moi na wana se radicaliser en islam. Sans consentement ya tata na ye. Obi Kofi Olomide né d'une famille chrétienne, akolina ma catholique, ma boyebi, et puis tata na ye agwepa azalaki domestique ya ba prêtre ya ba. Donc obi Kofi Olomide akolina bonzambe catholique kati na ye. Sikoya mwana oya ye ya mobali. Li kunzi na ye ya famille a se radicaliser na sima ya ba mama na ye. Sans consentement à Tata Naye. Vous avez vu le vœu d'anniversaire il y a Kofi Olomide. Vous avez bien suivi il y a anniversaire il y a Kofi Olomide pour la moana wana nani der Pirlo. Bolanda ki ve wana. Fallait bolanda ve wana motamo. Motamo boyo ke loko nilio Kofi Olomide alobaki na kati. Alobiki na ebi kozala maboko ya banganga nzambe ya ba musulman ya malamu. Donc une expression isola que moi na ici assez radicalisé. C'est incroyable, inconcevable pour la Kofi Olomide.
Alors, tout ce qu'on a au ba masolo ba Cindy a commis moi c'est libala Cindy est en dehors, il y a makambo mineno ezala kati ya famille wana. Et Cindy ne pèse pas. Cindy a aussi sa passion wana tezana kofelo mide détrompez-vous. Po tozo kote lega po aza mwana batazana no mwana mukie bon il passe à mekana no lokolo a des fois kosimba mais kosimba na ngote. Il y a des choses oyo ba kolo soki ba vandi sika moko boko kimambango. Bola nate kofelo mide ba mangungu wana azosala. Non, Azwa mis déjà dans ma boko Ali Abouye. Ali ne fait pas des choses à moitié. Mais ce qui est regrettable, que combat oyo, na ba jeune soldat ba komi ko bunda na kati. Et c'est dangereux. Parce que naebi sibino Ali azako souffrir mutu. Elle n'est pas dans sa peau. Elle souffre sa tête. Bozoyoka, tala erreur Ali asali. Biso ozaka soki ba beti porte, bozaki na bana na salon, mota beti porte, ngingon. Soki ofunguli bo moni kaka la police okosalani. Okamati bana. Allez, bokene na ba chambre na bino, bokanga ba chambre bo vanda kuna. O protéger bana. O longoli bana bisika wana oyoka. La police li solo nini a elio. Ako confondre porte ya ndako, ako yelo sango ya matanga, accident esalami, ako yela yo motif moko boye oyo ba interpeller yo, alors ba biloko wana il faut ko longola bana bisika wana parce que ekotika la bango libela na moto. Mais eloko yo ali ya sali eza impardonnable. Impardonnable. Ya ko komisa Didi Stone à son âge 22 ans na âge ya 51 ans. Didi Stone, les lois communes à âge à 51 ans. Cette fille ne réfléchit plus à une jeune fille de 22 ans. Détrompez-vous. A commis na makambo ya mama ya 50 ans, 51 ans. Donc, Didi Stone ressemble actuellement à sa mère. À cotiser na guerre, mo que ça lit pas seulement physique, mais ça lit aussi psychologique. Et ça ko jouer na kokola ya mwana sans que mwana yeba. Et l'oko boyeso va porter en plainte na yebismino Alia ira en prison directement. Ba sociologue soki bazalia wanansi ba koyebe loko nini onga na solo babisika wana. Et c'est dangereux guerroyo à côté simwana. Et l'enfant prend de plus en plus le plaisir. Or que ça fait partie il y a jeunesse naye kokola naye azokola na biloko wana. Kengela bano ba kola ganes na ba Allemagne, ba Suisse, ba Hollande, ba pays wana bazanga batata. Bana wana bazanga batata. Okomona mwana mwasi na 11 ans. Aibi déjà makambo nyonso ya ba mama ya 50 ans. Mwana ya mwasi ya 11 ans, ozo sola nebo tu te dis mais non, c'est pas possible. Mwana tata na te azaka na tata te, azaka na mama. Et tu comprends directement nini o salami la kati. Et loko ezoela Didi Stone yango wana. Ali, s'il te plaît, il faut épargner Didi Stone kokoti sakayete na muziki ya ba mama wana. Ma solo bovandisi mwana boko pupula tata na ye ma solo ya minene ezo kota na bongo ya mwana eza ko travailler ezo longola ye jeunesse na ye. Et soki ako continuer boye. Laetitia Mbuya lobi Didi Stone aza mineur te. Oui, aza mineur te mais aza na 51 ans te. Yo ganzi kozala mineur te nde lingo lobani. Lingo loba okomi âge moko na mama na yo okomi kosala makambo mama no asala. Ça n'a pas de sens. Na âge ya 22 ans azana na besoin azana voiture moi kitoko alata kitoko akende na restaurant azana copain moko boye azotindele ba texto ya je t'aime yé pas zolo ba je t'aime. Voilà l'âge wana ya ngwana. Ezali après adolescence. Âge wana yango wana. Eza agité que o papa ko mona te eza âge wana te po yé Didi Stone na bala te ayebi qu'est-ce que le mariage te ayebi qu'est-ce qu'une femme mariée te ayebi eloko wana te mais si aleki étape wana comment expliquer ba biloko wana yé si aleki étape wana les lois comme na accomplissement ya na accomplissement ko makasi na mama na ye mais azobosana ke et ko nuire yé na avenir. Parce qu'elle prendra des décisions à la manière de sa maman.
yo mobali oyebo nabi musika nabi libanda bima sinon j'appelle la police biloko wana yo bino boyebi ke aliya wana avant bakoma na makambo abwaka biloko ya Koffi Olomide libanda ba valise na yebi pe muto akenda kozwa camion po bazwa ba valise wana ngana yebi yende mutabande ko tigala pe na Bentley ya enanini na Rolls ya Koffi Olomide na France tant Koffi Olomide azaki na Congo. Et c'est vrai abwaka biloko ya Koffi Olomide libanda makamunyo se bandaka wana abimisi tout sauf rien libanda ya balaba le polo limbula ba valise. Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Lobi na ngo ba yego longola ngo rapide ba yego satan ba combattant ba lobi ali ya boki bilo e ba combattant pe ba yeba kite logo ni ezole kana kati ya famille wana. Ils étaient pas au courant. Ba leki kaka liboso lopango ba moni ba valise liboso kaka ya lopango ba bi eza ya Koffi Olomide. Ba lobi ke ali ya boki biloko mbala moko na butu na ngo ba yego la porte ya lopango ba bi te eza lokuta ali ya tikali ko boka biloko ya Koffi Olomide te. Mais si c'est vrai, pour la nibo kote na kati anda kote bola biso bisika ba valise ezalaka. Soki ezali to ezalité. Voilà, c'est une question qui nécessite une réponse close. Le débat est clos. Mais, comme disait Laurent Désiré Kabila, la guerre sera longue et populaire. Ali Azaye, mon côté, c'est une bande très, très, très structurée, très organisée. Ils en ont des avocats na kati, ils en ont des membres de la famille na kati, ils en ont des proches na kati. Na tena no ali ya mopanzi na bombi na no mwa 1 minute na kozongela ye eloko nini yeko sala lelo l'ex ya Jubé Mpiana Amida Chature a invité Ali à un anniversaire na ye bayebani bakole sika moko bazaka ba ami. Mais ça sont des questions qui nécessitent une réponse la kansinga na zarabiano. Et si vous regardez Amida Chature de loin, elle est textuellement comme Ali. Elle a des problèmes na mutunaye, azana ba problème ya ba souci akala, azana nostalgie moko ya mabe, et puis a collé na famille moko ya mabe. Qui ressemble, se ressemble. Amida Chature azali entre Ngaba et Lemba. Bisika Oya Botami par Koli. Avec un monsieur indien et sa mère c'était une Congolaise. Donc Kanaye na Alia ezali ndenge moko. Alia Botami na tata Mundele, maman congolaise tata nyamuka na yeti abunga. Par contre, Amida Chature, son père fit un grand magicien. Bango Koli na bonganga, na nkisi. Nabondoki kati na ndako. C'est pas une femme ordinaire. Et basi andengwana bazali toujours attirés par leur extérieur et non par leur intérieur. Kokengela Jubé Mpiana boyena misu. Akoye kotika mwasi wana te Amida Chature, c'est sa femme de la jeunesse. Mwasi ya bolenge na ye ou bakoli na ye, il y a toute une histoire familiale dedans. Mais si Jubé Mpiana aujourd'hui s'est décidé à l'obéir que non, à ça la vie, j'en peux plus. À Kende. Vous imaginez à un moment donné Amida qui par la force, après avoir Kobo Yanana, Didi Kinwani, à Congo Brazzaville, à Salissou Aventure, à Zonga qui sont na valise par la force, à côté nanda kwa Jubé Mpiana. Et Jubé Mpiana était toujours aux États-Unis. À comment Okima Kimanda Kouti, Amida et moi Monique non, sa place n'est plus là. Yewana kego. Akiko kangamane na Kamere. Mais Kamere a bala été pour ne lengi à moisi, causa na moisi. Non. Kamere a plusieurs maîtresses. Kamere c'est un businessman, c'est un chairman. Moi si on a tchaillé pour finir le rumeur de ses origines. Pour finir avec des Congolais, rumeur sur ses origines, qui c'est un sujet rwandais. Alors, pour nous relaxer, que je suis plus rwandais, d'ailleurs, ma femme, c'est une Congolaise. Voilà l'idée nette, il y a Libala, il y a Amida, Nakamere. Et d'ailleurs, vous allez voir son mariage, parrain na ye, oh, il y a Libala. Ezaki Batmoussoute. C'était le chef de l'État, Chilombo, na Mouassinaye.
vrai ou faux. Bomonaki 33 ngombe te. Mituka misatu ya ngombe, bomonaka na mariage wana te. Chez nous les Congolais, topesaka ngombe moko to ntaba moko to ngulu moko ne lembo ya moseka. Une femme mariée déjà botana ye. Vous en avez droit à couper sa ngombe te, vous en avez droit à couper sa ntaba te, mais ba pesa ki yango en guise d'orgueil. Pour la kolakisa bino ke libalo epene zali ya solo tala kutu mituka ya ngombe yango wana. Mais Amida Chature azana droit ya ngombe te selon nos rites et selon nos coutumes. Libonza wane bongele yete. Pour azali déjà moi si abala déjà abota. Na jibempia na mariage ya la kite mena didi kinwani ya mariage. Sengeli pobo yeba ke libala wane zali faux libala. Sengela ki Kamere asomba biloko nyonso yo Didi Kinwani qui était le seul et unique marié oya balay légitimement na miso nzambe pe na miso ya bazuzi ya se sengela kaka mata biloko na ya libala azongi selaye pour porter fungwama ya tikala na mwasi mais non abali ye pona elenga kozana na mwasi te abali ye pona a créer une espèce ya bouclier humain. Que moi si nangezali Amida, Amida outi na famille mpiana, chituka. Ça sonne bien et puis ça marche. Kamere est-ce qu'azan a besoin que nous rebala moi si azan a bane belé kalamingi talinga bani jibe buta bani kozona bakoko. Non, Kamera bala Amida pone lenya kubala te. Batu baloba ki yo jibe mpia na kokwea na Chibao. Na biso baluba Chibao ezali. Chibao ezali tango bosali mariage coutumier na mobali. Ba bien ya mobali eza ya mwasi te. E kozala kaka ya mwasi mukolo mobali akokufa. Ya wana babenga ka Chibao. Mais ceux qui basali bino mariage par lien du sang, oyo kati na bino akotambola ne kobo, moko akokufa to bino mibale boko kufa, wana babenga yango kisunda, to kansunda. Chibao eze logo mususu, na yoga bino bolo baka mingyo, Chibao eko bomayo. Non, 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 non. Chibao c'est autre chose, eza pona héritage. Donc lelo na yego longo la bino débat wana. Aoza muluba te. Yekola pe makama baluba. Yo yebiga baluba na matamba tala likelele ta fufu e logo yebiga ya mwana. Donc makamusu ya baluba yebite. Tango ba tuna yo pesa biso ba tribu ya ba Congo ya ba Nekongo. Ogosuka kaka na ba Yombe, ba Ntando, ba Misungombe, ba Manyanga bandibu olobi bangwana ba Congo. Do yo yebite mu yakaza mu Congo. Oyebite ke musuku aza mu Congo. Oyebite ke mumbala aza mu Congo. Ah voilà. Si autant balobaka baluba, yo omona kaka baluba non, baluba elingolo ba Nekongo ya Kasai. Mais kuna pe bazana ba tribi. Soki oyebaka te ndenge moko pe na Katanga. Odobaka ba Swahili mais bazana ba tribi. Ba tribi musu okuta na Katanga, ba tribi musu le même tribi okomona ngope na ngambo ya ndola kuna na Zambie. Il faut linga koye ko la mboka na yo, c'est hyper important. Hyper important. Ba Kasaye na Kasai peza na ba tribi Luba ezalaka te. Luba ezali clan, ethnie. Ndenge ezali Nekongo. Mais beaucoup mona ba Shilele bazali, ba Songe bazali, ba Lulua bazali, bikolo ezali ebele ndenge ezalaka na Congo central, na Kasai peza bongo. Lelo na yego longola bino histoire ya Chibao. Oh Chibao ezali soki mwasi atambol ne kobo ekoyiko boma mobali to ekoyiko boma bana te wana Chibao te. Chibao ezali pona héritage. Kasonda nde yango nde bomaka. Jime mpia na lokola bala na te. Na Amida buzoba nyonso jibe piana baneko sala ekoyiko zongela ni Amida ekoyiko zongela ni jibe piana. Alors qui ressemble se ressemble. Amida Chature na Alia bazali na histoire moko, bazali na passé moko,
bazali na parcours moko et puis bazali bateau baza ko souffrir le même problème. C'est pas pour rien qu'Amida a bengisi Alia na anniversaire na Alia ke imbango, mais avec un intérêt. Peut-être Alia peut azane na mbonga ko futa biya Kinshasa te, c'est normal parce que banque eza ko kangama. La banque de Kofi Olomide est fermée, hermétiquement fermée. À chaque fois, Babanego ya Kinshasa, c'est connu de tout le monde. C'est Kofi Olomide qui paye le billet na Air France, Makamunion, Sobangonion, Mituka, Sobangonion, aéroport. C'était l'organisation du papa. Et le papa est éloigné, très loin. Mais Kokengela, moi, na wana der pirlo. Bozo mona azo souffrir obésité et bandie moi kala moi na bo mona itanga yaga na Kinshasa na 2015 Kofi Olomide azo présenté bana na ye na plateau de la télé alobi der pilo bo mona ka yeyo. C'est un jeune mince, très beau, très joli, alandika nenge tatana ba nego kola pour Kofi Olomide azaka nzoto mike mulai na des années 80 tanga ba nego la tana banzambala ayebaka vestete ko kengela mwana wana nenge azokoma. Et puis, il y a un cliché, et le petit avec Maître Gims. Oui, Maître Gims, ça a radicalisé déjà. À côté, on a Maître Gims, ça a la malienne. À comment un musulman. À comment même que ça, chant choral, il y a chant cantique, il y a yembango kutu mugolo mususu. Il y a un open kutu mutu. Et ça, là, écoute, que le ministre intérieur peut soit finalement bouton pour la naturalisation française. Moi, wana azokomaka obèse de plus en plus. À deux fois, papa na yesoga zalaki pembe na ya ko sala magie, ko memaye pa ya chirurgien moko ya makasi, balongole autant de graisse, bazong sa mwana tia na sport ya malamu makambo ebele, mais le papa est loin, il gère plus ses enfants. Tu jusqu'à ce que azangi na numéro ya téléphone ya sika ya mwana pona ko souhaiter mwana ba vœu d'anniversaire na ye. Il faut ça lango na Facebook na TikTok. Wana na ebité alala ginene mukolo wana. Boza le sika na ye. Na ebité Kofi Olomide alala ki ndenge nini mukolo wana. Boza le sika na ye. Mais si ben Piana a pris une bonne décision. Abi bobeta sur le solo ya midate. Ayaka pepembe na ngaite azala musika na ngatiliwa. C'est quand même une bonne décision. Mais c'est à Kofi Olomide maintenant azwa destin na ena maboko. Parce que le nom Sindé Leker et continue nous a beaucoup na bomo ya Kofi. Et ça va préalable. Et ça va biloko ekoya ko combler Kofi à deux fois lobby to lobby wana. Li solo Sindé na no ekotite. Si c'est vrai Sindé ndenge bozolo ba yende muta remplacer Alia pour ani akenda kofanda na ma campagne te na ndako ya Kofi Olomide. Kofi Olomide a un résident. Azana résidence ya munene na ma campagne biska lalaka lelo biska lali. Pour ani azaka musika. Akomi ndako moko te na Kofi. Kofi il faut akolali saye ba kolala ndako moko awa na défense bazui moi chambre salon awa na défense nde balali ndako moko. Pour ani Kofi ti lelo akotsaka Alia na ndako ya ma campagne te. Si c'est Sindé Leker. Si c'est vrai Sindé Mouta a remplacé Ali. Si c'est vrai Sindé Mouta a remplacé Ali. Pour la nini lelo baza mbeto moko te na mbeto yo Ali a bande ko lala. Pour la nini Sindé azolala na mbeto wana te lelo. Ça c'est une question clé. Ya koyeba siko muzindo ya makambo nyonso ezolekela Kofi. Eza question clé. Kofi azali nokoti. A grand manger. Et kwe bende kwe moto. Ba palanganaki. Ba telenganaki. Yatikalaki. Number one. Bongo pona nini eloko mukie. Geste ya mukie kaka. Yalo ba Sindé. Bon banda lelo yo o remplacer Ali anandako yo. Pona ni azo sala mote. Na ebite bino so boza na réponse na question yo. Ngana zala ngana réponse te. Mais makanisi na ngezo tambola ndenge na zabu. Makanisi na ngezo tambola pai. Kokengela Kofi Olomide de près. Vous sentez qu'il a aussi peur. Il y a Lia.
Il a peur. Pour l'oko ali a sali ba sanction yo. Tout le monde a aux États-Unis. États-Unis comme tapé ça ba sanction. Nga yeba yite que moi si peu a go pesa mobali et belé a ba sanction a boy. Pas seulement lettre de divorce oyo batindeli Koffi Olomide, mais subit des sanctions. Alors, Joben Ekoula lobby, peut-être Cindy ne veut pas. Ah. Ce que nous voyons, makambo ya ndako wana ya ma campagne, benga, maman Aristote, mère Ade, benga ye, tangu ba embela ki ye nzembo. Ade, Ade ozala ki locataire na motema lelo, osimbi fungoro komi propriétaire, o motema nangai, ozungi singa zero, Ade ozala ki locataire na motema lelo, osimbi fungoro komi propriétaire. Tuna Ade, fungola wana ya ma campagne soko simbi yango komi nani. Sagana de, ndaga libala. Sagana na ndaga likwela. Okwela kwela bakwela ngaya yo panalala. Ndakwa likwela. Nzambe sagana. Tuna serade li solo ya fungola. Ndoko we bolo bake sindi peut-être azolingana yete ko kinokota kuna. Non. C'est une décision subie du cœur. Aza moi si betape bonyo yo sindi esi alongi po akoma penda moi si Koffi Olomide. Nyonso mais tikali une étape moko. Étape moko etikali ya sindi soki pa koki yango ta otikala kozala moi si Koffi te. Ngai mona yebisi bino na tie mosapi na nganje. Étape lioko ya suko etikali na sindi soki alongi yango te akotikala kozala moi si Koffi te. À cause de la maman ya bana ya Koffi, mais pas la femme de Koffi. Ngata on a sala analyse na soka makambo na ba pincel de na kengela kama bomba mieux za na kati na panzi mpoke na teti nteke. Ku kengela Koffi Olomide na musika boye. Aokokate. Azokokate. Azokokate. Batie ndobo na mongongo pa lia. Ndobo. Vous savez, Cindy a eu bota bana lelo, mais Koffi a reçu soin bana wana te. Koffi a reçu soin bana wana te. Koffi Olomide a comme na âge ya ba koko. Abana rebercer ba koko na ye. Après ça plus d'amour ya souka etikali na ba koko. Amour ba pesa na bana ese sila ye. Nyonso apesi yango na ba Didison. Tout c'est épuisé. Aza suna mwana te obakwa ko boko la yaba na komema bwena maboko akokokate. Akokokate ngamu na zo bisabino. Cet amour de papa est resté sur Didi Stone, Del Piro, Mourinho. Ce n'est plus le londo ko bote la Koffi Olomide bébé. Soki akoya ko ayembaki bébé nanga wawa, bébé nanga wawa. Ezali kaka pona ko yemba. Au fond de lui c'est autre chose. Oh bébé, et Zalaï Kaka, le yembo au fond de lui c'est autre chose. Et si a épuisé affection Oyomobo Diapé Sakanabana, il a tout donné à ses enfants là. Tout. Même le dernier goutte, il y a Bolingonaye, il y a Botata. Et si a Tanguissé l'angona bito. Vous savez, tant à mon Radilison, pourquoi il intervient toujours. Tant à côté à Facebook, bah tu vas finir Didi Stone. Aïe Instagram, bah tu vas finir Didison. Bon, mon réaction a aidé. Il faut voir sa réaction d'abord pour vous comprendre. Il s'énerve. Hein? Quel que soit le problème, elle reste toujours ma fille. Bon, mon réaction a aidé. Oh, mais il faut que tu aies longi à mutu, non? Kokota kakati ya mutu na ba action na ba réaction na ye. Il a tout donné de sa vie. C'est son empire. Cette famille-là de Didi Stone, c'est ses enfants, amour. C'est ses nounous, ses poupées. Nenge Alia a bombelié Banawana, c'est sa mort. Soit il jette les armes, il négocie. Voilà.
Yo so mona Koffi Olomide woloba mabe ali ezalaka sokoko. Alors, Maman Christine Matondo a dit, bon, dans ce cas, il faut Cindy pas à la maïle na kanae. Mais non, Cindy c'est à côté na milango ya miliki. Cindy c'est à côté na milango ya miliki. Na mbongo. Oko bimate, babimaka bongo te. Eh. Po ni bakanga moyibi ayi bakambongo. Po soki oyibi mbala liboso, sukali ya mbongo esezio na maboko. Maboko no ese mesai na misolo okokate royal isuko yiba mbala mibalo ko mbala misato ya mile bakangio. Cindy ese ase baigner na elengi ya miliki na lotoko ya miliki na ba belle voiture ba garde corps ba fungela ka porte ya lopango ba tandela ka mbeto biloko nyonso wana o ya 15 ans ebakile yangote ayebi kotekezalaka siko awosane o bimaka nengona non kokate. Cindy même Koffi Olomide a lobby bon 500 000 kendo sala vie na yo. A aussi sango au bout de 2 mois à pratiquer les mois na mawa. Et Koffi Olomide devient un protecteur de Cindy. Cindy a donné sa vie. Il ne faut pas jouer avec le mot. Cindy a donné sa vie, son avenir. Bon moinaye, ndambo ya mikolo ya bon moinaye na maboko ya Koffi Olomide. Une malheureuse, une aveugle qui manque une canne pour s'orienter. C'est ce qui est mawa pona Cindy. Koffi Olomide nenga azalaka wana azalaka na problème moko ya munene te na Cindy. Cindy azoa ko douceur ye ko pesa moi voilà. Mais Koffi Olomide a un sérieux problème avec Alia. Un sérieux problème oyo nalingaka na kolobela binote lelo na monika bon ça sert à quoi? Il faut qu'on se le dise. Eza na ngwelo ko ya sécurité. Koffi souffre. Koffi Olomide souffre. Comment on a été azobina na Cindy bazo sala non eza ceux qui a pété les plombs Cindy mona Cindy a ko calmer ya sali ba massage du dos habito Samuel Okoko boya batie musique ba komo bina bazo filmer bino bokansi baza bien te. Cindy a commis ko subir sikoyo ba souffrance ya Koffi Olomide botala la Cindy ta koma mwana mawa. Cindy ne réjouit plus de sa vie a bani ko subir ba conséquences ya retour ya ba problème ya Koffi Olomide mwana ngani ya muke aibili somote. Bon, bateau bazalaki bakukai ko vandisa makambo wana bateau yo pena bakukai ko boma moto ya makambo wana ko tia kimia si bakenda ba liberté bangana wana bango ne bayebi alia mala bayebi Koffi Olomide mala soki bambota muntu wana bazalaki lelo vie Beniko Johnny ko akosala eloko te azana compétence wana te yaya Koffi Olomide azana compétence wana te. Ozui susu banyangala kato ba utaka Londres wana tutu roba na Mama Rifa bango kutu kolobate bango bazaka lwa ba Sankara de Kunta donc baza kutu na taya ko fungula porte te batala nini zole kana kati bazaka lokwa bazuzi ya balabala bango pe bazotala makambo na musika bazoka na musika. Soki moi Cindy atini moi 10 000 na Londres, atini moi 10 000 na pa tutu roba pa Mama Rifa, o mona ba ye mukolo wana pondu, yambela biso pondu, se meki na biso asika. Mais c'est pas ça le problème Mama Rifa. Beaucoup ya problème ezande Koffi Olomide na Alia. Soki e makambo ba famille mikolo. Ba vandisi makambo yote. Mutu moka ko kufa na bango mibale. Eza makambo sekite. Eza oyote bino bobetaka ba masolo balabala wana yangote. Il y a un sérieux problème. Un sérieux problème ya famille. O famille ko s'effondre. Boki pe au mwana wana lobi akena ikuna ko mujahidin oyo Didi Stone mususu wana o atindi batu ba ko sala Cindy boye. Il y a déjà une guerre oyo déjà zozanga signature ya Alia pour déclencher. Bozo makamba on a pété. Et bien, vous avez commis à un niveau que même Didi Stone ne parle plus à son père. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant?
Une fois, bah, interviewé en France, qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, on a interview, on a eu. Makambo a l'obang namu. Abi, bon, et ça lié son, il a baninga na ye, abi, misaba, moya, mabe, makambo a l'obak. Sur son père. Abi, bon, de toute façon, il reste seulement mon père. De toute façon, il reste seulement mon père. Une fille qui adore son papa. L'amour d'une fille dans sa vie, c'est son père. Moi, je donne des câlins à mes filles. À des fois, je vais les banda te apesa bango ba câlin. Ba câlin liboso ba zoreza yanga. Bolingwa liboso ya mwana mwasi ya tata na ye. De cadeaux. Ba câlin, ba cadeau. Izaka tata na ye. Mais cette fille en manque. En manque. Vous comprenez? Alors, Bouya Rate, oh, Cindy Boy, oh, Waneza Masola Matanga, Masola Balabala. Il y a un sérieux problème na kati ya couple wana Koffi Olomide na Alia. Et na Web Sabino, c'est Alia qui détient 60% de la victoire. Je vous dis vrai. Et Cindy n'est même pas là, na kati ya guerre wana. Et très loin. Bino si on a Ali Azo finga Cindy. Toi Ali Azo lo bakombo a Cindy parce que Cindy a une dimension en até. Cindy a une dimension. Au contraire, ekende na gain de causité à 100% à Ali. Qui lobby Ali Azo na libala. Elle peut prendre des décisions sérieuses sur Cindy. Qui a sa musika na bango, musika ya famille wana. Qui a tchaka sous ma coloté na quartier la tête. Elle peut prendre des décisions au bandego. Rien n'est encore commencé na guerre oyo. Cette guerre, comme je vous ai dit au départ, sera longue et populaire. Voilà, chers amis, chers compatriotes, nous sommes presque à la fin de cette belle analyse, subie d'émotions, d'illustrations, plein d'exemples. Mais je vous dis, ce n'est que le début de cette aventure. Peut-être deuxième numéro, troisième, quatrième ekoya. Je crois bien que dans la vidéo yo, na fingi mutute, na choli mutute, je fais seulement une analyse de fait. Kolaksa bino ma bomba mieux bomba minasima. Une face cachée au bino bozo monate. Parce que vous êtes plongé dans l'émotion et dans les sentiments sans faire un jugement de fait. Ngasiko biloko wana nazalaka nango te yango na yaka na jugement nanga kosala na likambo biso nyonso tozomona me bino bozomonela ngo ndenge mosusu ngai pe nazomonela ndenge mosusu yango na kaboli bino ngambo yemoneli na ngai tala ndenge nga nazomona likambo natondi bino botondi ya bino ndeko Google toujours en connexion.